stabilité fait quota. Stabilité où il y a des gens qui stabilité il y a des gigolo stabilité où il y a des gens qui ont des bomarabani na boma Mustafa on appelle ça matricule. Tout ça, c'est des si bien bien que chaîne n'y sont surtout comme salaire mais tout soit na bisoté. Attends la chaîne internet tout le monde a ça regret. Même ba ça dépend nga même nga open non ça peut pas battre. Même yo open ça peut pas battre. On se comprend. Surtout tout le côté ba salaire tout solo na raté. Saki alingi atala émission ya kambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambonya César kao info plus tala pe mona info plus Très cher internaute, il y a Info Plus, merci na abonné na biso. Nga bino Mustafa Malem mene na wa kebo mesana na ngai. To sala musalo ezara beaucoup plus pour na ba information ngo sala ka biso to diffuser les bino ba enyoso bolanda ka biso, merci na abonné fidèle na biso. To beta masolo ya mai ezoleka mingi na musala obiso tozali ko sala musala ya internet. Il y a des journalistes, il y a des journalistes c'est pour la toute première fois à l'Écana Info Plus. Occasionnellement, il y a un sali que na salane émission ndeko Julien Botalatala tala lelo tokutani na quelque part il y a un sali que na profité na salane moi interview à quelques minutes nde yango na kopesa ye mbote ndeko Julien Losako Mustafa bonne santé ngolu grâce ngolu lelo oyambinga na émission tala lelo na leki na Info Plus bongo oui donc rien à dire rien à commenter naza wana pona yo et puis ba question yo ba réponse yanga ndenge za toujours. Et puis, na pesi mbote na staff Mobimba, il y a Info Plus. Merci. Et puis, numéro 1 ango. Et puis, tout les combattants de la presse, Botalatala, les lobos s'abonnent. C'est ça. Merci beaucoup, Ndeko Julien Botalatala. Vraiment, c'est pour une toute première fois, tout Yambayo Panabiso. Julien Botalatala a bandi wapi. Moussala o le lotozoe bayo leki de nga vraiment natale ope moi mingi. Na mona ope moi mingi. Ceux qui okoyi ça ba abonné na biso ya Info Plus. Moi bref carrière na yo e bani ndenge nini lelo Julien Botalatala tala lelo ope ayebana. Tala lelo ezaka ndenge ezaka Botalatala papa moi na papa ba parents na ye. Et puis Botalatala a souhaité qu'elle la juriste, professeur, journaliste. Botalatala a kendara nzela ya campus. Mais simbagité. Et puis na yoki na ngai fasik na koka na ngate na ngai ma passe. Pour na ki fasik na sili si betide nanga. Parce qu'il faut comprendre que santé déjà vraiment moins bien té. Na sisi ba classe na fasik et puis aller. Ndé na yo sa ba stage na ngai na RTGA na sali na Télékin Malebo TKM kuna na Pigeon na sali na Canal Mercure na pesi dans Simakola Mbote na sali na l'équipe ba place délai les gars na Nzondo na RTNC 2 de Soussou et puis na Nzondo TV à l'évêque et président de l'île si Voulouzi ya Martina les vers petit naï on a petit à l'île et puis tout ça qui va me bénir donc tout ça on a besoin de tout pour tanaka lenga na bandaki de obligatoire ba mukuse na zo moi temps muke opé muke na Nzondo télévision à l'époque nazalaka na master na ngazini kumbi nazala pela master na ngai ken pian na makizembe ça dit tous arabes sont ensemble ken pian na dimanche na samedi zini kumbi dimanche zomana ke donc c'est ça et puis dans ndenge na ok na internet donc tala le lopé ndenge lelo komi pe na ba internet yango lelo ndeko Julien Botalatala to betana no mwa muke mais mazoleka na mboka
lelo tovandi boye gratuité enseignement oyo bato banda ko rêver ezalaki ke ono ekosimba te o nini ekosimba te enseignement kozala gratuité lelo kaka nauti kotala ke professeur maître école primaire bakozwa $240 si je ne me trompe pas ekozala ndenge wana ndeko Julien Botalatala journaliste tango ozotala biloko ndenge wana ezoloba mboka na biso tozokende wapi ezotambola malamu to ndenge kaka optimisme ya bato ezalaka que makambo eza na okalo kuta. Non, en tout cas, balobaka betela tolo la mutaka bela ko libanki ki alaka ki elefa. Biso to yebi ba konzebele muto pe apporter apport na ye bien que na makambo sur opposition ezalaka. To watnes ba sepelaka pe na président Kasavu Bouté. Monsieur le président yuma Mobutu pe dictateur Kabila le père pe ayena ndenge le fils ayena ndenge na itala lelo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo il pas une stratégie pe vision na ye un plus sur bakisa donc ngako pour nga ezaki à travailler na côté ma ningisi déjà kaka au monde que c'est normal parce que surtout tout ça ba calcul moko Mustafa premier ministre on a plus de 15 jeeps premier ministre on a un problème dans mon tout bien qu'il faut à sécuriser plus de 15 jeeps ça dit 15 à 20 pas de moko ya TX et mana $120,000 exemple. So ba teke on bang 80,000. Ça là c'est $80,000 fois 20. Et des choses compris mais ça combien de jeep mais ça combien de dollars. Aux hommes na monter et bimisa wana. Na monter et bimisa wana. Au moins teke no so ba fouter lango bato. Par exemple so ba fouter lango bato. Bando fouter ngo ke e ba salaire bimisa combien 1,600,000. Yango. On a rien qui est dans le cortège, il y a Premier ministre. Pour le moment, quand on a un après-midi, par exemple, il y a qui n'aime sous pays du peuple. Carburant, ils ont la carte. Il y a des jeep, ils ont capé full. Les autres, on a un petit exemple dans le but qu'ils ont mabé. Nathalie, pour comprendre que c'est possible. C'est possible, paix, santé, paix. Les soins médicaux comme on peut gratos dans le département monsieur sur le balande là ils ont dit qu'il y a manque de volonté. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'État ya mboka na biso azui ningisa ya malamu o tout le monde a beteli maboko to beti maboko côté mususu pe misu lisu likolo ya lisu to kotala ye ndenge pe bango batalaki ancien président Joseph Kabila Kabange. Il y a des choses qu'on peut le comprendre. C'est-à-dire que bonne chance pour la grande cambo ya suivi. Attendez ngo bi cambo ya gratuité wana. C'est un suivi. Et go pesa manango. $250. Attaque ba 300. À l'époque kutu. Na mboka siko ndenge za siko yo lelo. Na ndenge Kabila le père yaki abi salaire militaire $60 10 mois. Bon siko kutu zu ba avantage belé développer comme makame belé. Et là, on a donné la question que les pères n'attendent $100. Si on a ba minéré le col ba coltin bi magina noté. C'est ça qui n'a déjà. C'est ça qui maintenant nous. C'est nazolo ba par rapport à l'organisation pe ba avantage belé comme ba partenaire ba opérateur économique ba qui ça monsieur belé aux hommes que toujours sous ba avantage belé sous ya libanda mboka par rapport à tango ya Kabila les pères parce que la deuxième république ba te belé ba opérateur économique ba kimaki. Le pillage va 1990, tu vois. 91. Vous comprenez, c'est que tango Kabila les fils aye, Kabila les pères aye au monde que na niveau na yé déjà andimaki salaire militaire $100. Biso tondo mon ration, et ba militaire. Loso, makayabu, huile, semoule. Aux hommes on bloqué mais lelo zarango souté. Le lex que na moku c'est ça manque à volonté, ceux qui chef de l'état na gouvernement na yé mobimba na gouvernement ilunga ba télémeni makambo tout monde tout est bien tout va bien tout est grâce tout est accompli respect comme na mamnos respect comme na makambo so Julien Botalatala to kotana no na vif ya information par rapport à actualité ndenge na lobaki na annonce na ngai aux journalistes de formation ou les kana moins efficace ou les kana efficace tellement ou les kana efficace aux ana déontologie journalistique. Les loyo au tina télé au yé na monde internet. Kosimba micro, ils ont fait Botalatala. Na ebité ta mobiko simba micro ngana ebike na éthique.
bazwaka information na source au traité ndenge ezala surtout c'est pas important bandela ngo source et pour diffuser information ils appellent information sûre aux appels na preuve OK lobby pe yango monaka exemple boskizenga ata na radio Kapi et pas ndeko na ngai Christian Lusakono bazalaka par exemple na Top Congo pardon ah oui na Top Congo au Kapi que non na Est kuna 25 personnes bakufaki selon radio Kapi parce que tant on a lobby selon radio Kapi parce que na soki ba interpeller nga na yoka ki ils appellent que na yoki na tiki na ke koloba te nga pe na enregistrer yango na vandi nango au cas où ils a vrai au cas où ils a vrai te naza capable de se défendre yango na loba ki selon radio Kapi donc il a que ça que bref c'est pratiquement impossible pour que to na musala soto finga na rato extrêmement important et tout ça on a pour éduquer masse c'est sanitaire ndeti yo sai musala on se dit la chemise pantalon na yo marqué swag jean taille nous avons présentable na ko mi lo bangate pour mutu moko ami lo bela la kate nous avons mais lelo e komi ko finga na TV ya lelo e komi matala tala mwindo mutu a présenter émission lati vite au bon mimisu ils ont hors déontologie. Mais tout ça, je comprends. Nous sommes contacts. Et ne pense pas que quand on finit, on a quand même contacter. Nous sommes contacts parce que à partir de bien, nous avons vendu en aboué. Yo le lo ya minga le débat dans le studio. Mais sachez que qu'à partir il y a nengozo présenter mission na ateta mi mon qui na info plus. Quand on a tes chemise na wana. Au cas monter lobby parfois ce que je peux appeler gouverneur à bas Congo Équateur à bengi aux attachés de presse na ye to ya Katanga. Amen. Donc il a que ça que yo mo faut me sa valeur oye beloko ni nyoro liboso à TV batala biso baleka biso la mwa mayele et surtout bandeko ba libana mboka wana biso lelo yo aussi musara pe aussi miko yebani pe okomo lia pe ba $1 okomo survivre pe na musara mais après mutu musuku tatangela makasi ko leka mais conjoncture na réalité ya mboka ya mokili de sali qui aime sous à se retrouver tout charpentier aime sous chauffeur médecin professeur aime souper à Kengela Ranaye, boîte de nuit, tu vois, aime sur dans la cuisine, mon boy, mais tant que tu as eu quand nous présenter l'émission, donc on a tina teko, l'or matoi, représenter l'émission, tina coûte ko pain quoi là, boy, non, c'est ça. Ce qui n'a pas de question, les qui beaucoup plus na ba makambo biso tout le monde na osa vraiment, excusez, osa vraiment moto nga vraiment natala ramwa mingi natala ba émission na yo na mona ka ndengo présenter yango natunaki yango par rapport ya bandeko tozomona lelo mutu ya ko vanda pona likambo moko elekaki peut-être basalaki yango na coulisse mais ya bimi na télévision bandiko finga ndeko wana est-ce que musala oyo ezali kaka il faut tozwa mutu akomi journaliste. Moi je pense que to photo rendre ba compte ya biloko na biso to sala kana pembeni to ya nango devant la caméra pour te présenter bateau balinga à côté la biso. Moi je pense que c'est impossible. Ce que ça là ndengo solo la wana. Muta uta na balabala muta uta na nini te. Tout le monde peut mutu pas tangi pe assisi ba classe wana nyonso mbotie pour moi théorie za pratique. O tie pe place wana pe boa kokine pété. Mususu pe atangeli ne pe yango te mais volonté wana oui. Ne la kisiki de balbaka nyonso baye ko la ko moninga zo chance avant na ba campo te mingi. Même dans Moussamson, on a la chance avant de Benon le Coucou Sampo. Parce que Benon Tara Benon le Coucou Sampo, c'est maestro. Comme maître, c'est-à-dire que n'a été surtout bengue Brissili, surtout bengue Nani, Coco Pai. Il y a Moussala ou la Bissou, la Portugal, la PC Mbote, Nabana Naïba, Yvon le Coucou, mon ami d'enfance, Martin le Coucou, fiston David, Benoît, Bango tout basé belé, Fifi. Pour moi que n'a eu chance avant na Bango. Au moins ndenge ba osa musana biso oyo par rapport ya éducation de base pe kontaka ngano toza batuti docteur de siga mongo lokati mai nde toza pa caméra to kabul mai na bidon tenga na ça dit mai yo na mai ya goda msunga na sengi yamsu yom to sengi tu vois to kozo ngape boyam soupe na ko ici pe porte-monnaie yom to pe sanga pe transport yo kati na pe en transport na kitambo ka yom to pe sanga transport
vous avez un problème à téléphone et puis au téléphone parce que chose ngana to beba ni dikambuya salaire to likamu to weleli mwasi to likamu ba weleli mobali pourquoi tu as non le bosote vous avez comme éducation de base toi tu penses que ba finga ba l'équipe ba tunyoso oyoyo ba vanda kimia na ba argument non et c'est pas et puis peut-être que parfois ba bébé ça peut CV na bango un peu soit zolo mabe parce que musa na biso o to sala o ngalo ba selonga musa na biso to sala on ba lolenge nyonso lelo yo ki ngape na jide botala tarati na bande ki pe actualité ba papa wemba Kofi Fali na yambi bango tout ti Félix Tshisekedi o Kamere o Bachibala Bakasongo Bafayulu na zui bango na batawo moto epela on comprend ko bango te ke lolendo to des élections volonté ngana zana mais comme appelle tama on a comprendre que ata na ba vidéo na Bafayulu vidéo suka papa wemba sala ngam yamba vidéo liboso général des fois yena Kinshasa ngam na yambi mais ezaka pour honneur na lobaka ande na zolo babo pour ne l'accepter devait la capacité à volonté à musala à tous en bon côté la qui sa bonne volonté na yo mais dans angle mususu et senga rappeler que oui j'ai botata sali kombo ozana nini stabilité fait kota stabilité ngo ya te na ndofinga ki stabilité ya na gigolota stabilité ko ya te ke oke obanda ko bomaka baninga na boma Mustafa et pas ba musicien wana te pas ba politicien pas ba toana kaka place Mustafa viva pour ngana na zo poste non stabilité ya pe niveau mataka honore bezakari ba baso azaki pe mtatiste mbanga danger zakataka taka ti libanga makeno zakari ba baso mbanga danger mais lelo patali pe ba Mustafa ba komoya ba Jackie ba komoya ba Papi ba komoya ba Willy ba komoya ba Botalata ba komoya ba Joka ba komoya na tout ça comprendre à comprendre que dans le but que saturation comme saturé presque comme saturité c'est-à-dire à comprendre que il faut la qui sabango de quoi il est capable la dimension non sala à Kepoto tant Kepoto même excuse tant à Kepoto même à Kendela qui na nzela ya mwasi même à Kendela nzela ya famille même na ndenga mayele na ye maintenant quelque chose ça peut stage na ye et puis tant à Kiti au monake a une idéologie au sabadon Lingala facile journal télévisé le bassassi chaîne le beaucoup na côté parlement on comprend ça dit que dimension peut les changer et le mot que nous avons batté que ça complexe auto beza réalité faut que baxara implicité faut baxama on comprend dimension est changée on aura gazagari ba base bien sûr on a na ba rando ngeza noka ba ministère so ba fali ba fabre de gaz ba Kofi ba kabose ba fere et ba rando ngeza kana ngoka kama et comparer na ba chef de l'état na ba ministre na ba nani on voit que niveau est montopé quelque part échangé niveau échangé quand que pour na okoma député faut que ça de quoi je suis ndeti ngabo talatala na sema ça na ta pe yana pe na ba musupe ba komo ya pe na mupepe na bango OK atanga botata na publier bato pe ba publier bato musupe ba préférer batala pe ka bango mais ngate prévenir bina filé azo beta mais ko faire ça Kinshasa nzema bina filé tina ba koko bazo yemba on ba téléphone to biso sto mo nango bina filé mais montera kamenga za kabo ça des fois azali ba fabriquer pe bazali ba depuis héritier ba kabose ba wera ba fere ba fali ba jibe baza et ba jibe on peut ba tel pe moi non pas musique donc pendant l'accès de quoi jusqu'à penateur to que la fondation ta le mai presse nautique en mais en temps mais lobby pe senga ngapena zo matricule tout ça ba chaîne ba donner si bino yo bien ba chaîne nyon so to la comme salaire ma to so na bisoté atala ba chaîne ba internet tout le monde a ça ba regret même ba ça dépend nanga même nga opene na ça pas bateau même yo opene ça pas bateau on comprend surtout tout la côté ba salaire to solo na raté mais mutu ezali ko bakisaka ka implicit za ninga mabotata na vana tema lobina sese musalo tubo na kanga mata attaché de presse sur le ministre de santé tous les vénémés ça ba we bola o virus moye o banga ba moustique attaché de presse wana avant makamne ba journal wana avant information pèse donc ngam na pèse message na RTNC na raga na ba RTG na bino nyos ba nani boye et là que ça peut que ba coupage na bino ngam na simon maboko et là que ça peut que matricule pesali pour bana bazali famille pesali ozomo le gonde ça mais ce que là pour to comme na dimension o ngana raisonnabilité que mutuno so raisonner kana ngana raisonner ya malam to zo ya mabeto tika mais tant ngana raisonner de makambo no so raisonner donc c'est pas bref exemple lo lengi ya koyebisa yo que c'est impossible pour botalata la finga na TV mais le loko tala soki to yo tanga kombo les émissions na yo hein liberté d'expression de l'expression Ndeko Karine Mokondi
Oh, je dois beaucoup de respect par rapport à Moussala. Asala Moussala nango bien. Nandenga sale la rango wana. Kota la ye kosala émission mobimba pona les Don King Jean-Marie Lukulasi a reproché qui est na likamoro na Belgique au vando che caméra au bandi koloba ban n'importe quoi. Ndenge tolobaka kolobe belé koloba na kombo ya papa ou aza papa ya bana. Est-ce que ndeko Julien kotala biloko ndenge wana eza dini ya cause à la journaliste, cause à la chroniqueuse? De ma part, Moustapha, on a toléré en côté, mais quand on a Moussa n'a pas eu ça, va confirmer appel au logo monité. Les peu juristes, peu batamibé comme baloba que acte non c'est posé maka et ça na sous sa provenance nango. Ndenge bandela maki, on a les combattants de la presse na yebité. Ceux qui ndenge bandela meka kando ozoro loba wana ke ba reprocher que kokota na place on a te ba reprocher abandai ko sepela azo sepela ndenge président yaki na Belgique azo sepela qui oui eza normal à sepela mais ba c'est non peut-être aux déranger et comme que non Jean-Marie Lukulasi akangisa ye ma policier bayaki mais moi intervention yaki pour ayebiye après kosila na likambo wana ko kende vraiment tellement au simba micro banda lobo banda ko finga yozanani na basansu wana na tuni question. Bon voilà ce que comment ce que likambo ya to yebité mais tu sais comprendre le rôle de ça. Nazo comprendre et ça logique ndebi so stocké ndakata na ba invitation ba confirmer ba concert ba komaka concert $50 VIP $200 VIP na table nyonso ekoma yango ezalaka bakomaka réservé. Donc tu sais comprendre. Ça dit que tant que ça réservé ceux qui Lukulasi Jean-Marie Lukulasi vie nanga pas baccès implicite parmi masolo to ba mama mboka nga na bi Jean-Marie Lukulasi lelo te nga na bi na G24 nga na lusono beta nga na beta ku lusono no ku Jean-Marie ya lelo te nga na beta Jean-Marie même masolo to beta ba transcorp esprit de vie Jean-Marie Lukulasi a coaché d'aba bis déjà ou qui ko sauver déjà population alongo li chômage na mboka ça dit ba mécanicien ba zumi sala ba chauffeur ba zumi sala ba biso opé au talipe que notre distance il faut les taper à transport et manda demi terrain et qu'on y a op 4 transports mais à travers Jean-Marie Lukulasi on a 500 francs au comité na destination on peut pas battre minene oyoyo biso to ko négligé na mboka na biso na part pe ya Karine azape mutu munene oyo pe a ba qui s'appelle implice na part na ye na presse ya mboka parce que na biso na auto banene na biso ko ke mutu na sote ne mutu sepela na yo ata Félix naza président depuis ya bat muso pe ba bo Félix un petit peu bon dit maboka fayulu mais tout ça comme des abongo do ponanga le wana za kité na anglais wana est un peu difficile pour que na za nango mais to ko sorola effet o esalemi et on sa vidéo ndenge autour ba ke ndeko Karine a salaki ba vidéo ndenge mabe par rapport à Jean-Marie et ça non mabe parce que Jean-Marie a un supérieur na âge tu vois a un plus deuxièmement za mobali je pas ngo bakate que son mobile zaka mobile taza na faute au manquer respecter mais mon TV na ba angle nga na ko reprocher vu que aza moisi Jean-Marie aza mobile je mona deuxièmement Jean-Marie aza moko na troisièmement yemoko na Karine azali femme ya média tu vois eza ba tubele bazolaki na ba lolenge mususu parfois ba délire oya sala ka ba musu batala na bango ngote même su ba yo taleka coïncider ba yo taleka à travers vidéo au wana il faut tout se réserver à caper mon dame il y a mon ébanel qui n'est un exemple mon gars pédagogue un pédagogue a un système il y a moi exemple trop tu vois 1 plus 2 plus D moi on a encore sa réponse T mais tant 2 oranges plus 2 oranges égale combien moi na maman 1 orange 2 oranges mais c'est 4 oranges donc mais à son réponse indirectement 5 ans à son réponse donc dans ça soit que réponse à Mouké Osaka par rapport à Karine vu que pour Karine na EPB baté Karine beba ka até na poison na prison na kobeta na kofinga na mamebele mais lobby par route pe na ndako libala tu vois ils appellent bablo réunion sur côté photo ya kana compte à rendre na ba télévision Jean-Marie Lukulasi aibi lo lengo nyonso ko zo pe Jean-Marie Lukulasi même na testo même na voice vie nanga
en tout cas ça n'a pas pacifié nga no to monana déjà tout solo déjà mais le logo ça la go sopenga miso batu yebi ke nga na mutu mo mokili petala nga ça va pas batala il faut ba ko solo tu vois tant yo nimi nga wana na pesi yo mbongo te na te so azolo ba mabe na pio l'arte mais pour nga ndima ki Karina tala makama beza ngapé na lobi nga vana tuno question tu vois ça vient que par rapport au sopinga ouais ndongo ça ki bongo mais excusez dans ce excusez déjà que santé za bente que vie ou excusez ngai au sopa kinga par rapport à la réalité wana ata okenanga pas chamalite aibi mutuni ya kotinda batu nyonso aibi mutuni ya kotinda tokata bapile donc c'est ça quand on est dans le bas au moins à coquet pour ça peut nani Jean-Marie Lukula sike même par voice que vient dans ces peines en côté tout comme peut à côté d'après pas ba lolenge na lolenge batu nyonso o ba ko ça peut de façon que ba mon apeke a sepeli pété donc c'est ça donc mais ya TV les ala on peut m'abêter pour internet ninga na yoga Kevin le ketcho wa et jile botata la vina biso ke na ngo bongo ina so steke mais ngana internet est église ti ngala préfère vraiment te kiza ngo mabongo donc na encourager ba chara makamba bongo te pour na bi ki a pas coller lelo pour ti tourler na matolo ti ba beno ko pe na le matolo ti lelo voilà sur matolo te ba kaleb to ke bana pito ba banda ba théâtre ba ngamba boka boka tot mais kaleb ça sous cinéma boka sous batute akuna lolenge olela ba sponsor na ye ba événement na osala ka ba mabele bele ko mokoti elar eleki kuno pour avec obwa kaka na matolo tie kuma tamo be carré eza sous makasité ba tutu ba okumo benga mutu mona mutu mo gampo ete o esenge kuto ko benga gampo ete ko pas solongo donc c'est ça donc mais tolo ba peli kambo likamba buzz le lo ba bi que non tout finga naka to créer naka ba actualité ko finga na pour créer ka ba buzz botalata la place aka David na makambo wana keno nga to yokani nga na nde to aboye musafa nga na bando finga yo po totala na eza ba vie po peut-être totala mama mingi izope sa crédibilité to zokitisa misala na biso pe en tout cas pour nga eza moi passi parce que na biso que à part musala na biso oyoyo tozana ba vie privée na biso tu vois bana baza c'est-à-dire que nous avons une vie privée, bana baza, ok, baotala ngape lobby, na kolisi pe bana, tu vois, ok, lobby pour moi appelle na bal ici, boka moitié, ozo mon elo gonde ezali, et que ba mon papa la bango, a briefer ba ngana olinga kunde to briefer kunde na ministre sport, toke msusu di banda mboka toko bunde msusu na Jeux olympiques, botata attaché de presse. Msusu ministre, même sous attaché de presse, il y a ministre de santé. Événement morebe bola monisco ye monique ye ba casque be ba ko sunga batu allez botarata la pe wana na mindela ba casque be comment avantage que ba compte rendre na TV donc tu vois ça un peu pour passer pour que ngana ça do ba côté on a madog lo ngana nga vraiment merci tozo kende vraiment pour nous citer pour toi qui na studio Meko na kutio kaka yo poye musala nga pe na profiter na zo moi quelques minutes botalata la journaliste tango avanda kazotala na monde net nani asalaka bien o appréciera nani ke o azosala bien soki baza 5 ako compter ba kombo na bango te ya bongo na ngango vraiment te na zama pasi pour que na tanga pardon ezaka pasi pour que natanga bilo voilà parce que surtout tali na angle monsieur ya créer polémique parce que surtout tali bato batala biso na poto bato batala biso na poto ba on peut battu ta biso mitu pour na rotanga bato nyoso yo tangila ngai so singa natanga adoyu asala musala bien Matika Somo Kaskas, mon ami, ensemble, Internet. Mike Lokamba, Christelle Mamou, Jazz Gavoulou, Ken Piana, Zini Kumbi, Jires Malele. Ozoko peut-être, tu as entendu, oui, c'est long. Nabi 5. Alain Lele. Nabi 5. Ozoko point Alain Lele, Nani Jivenal Kibala, Pamela Shekola, Fifi Siwa, Karine Mokondi, Grace Mbizi, Glorio Langi, Grace Temo. Tu vois, Ozoko point, Baza Telme Bele. On a dimension moi tu ne peux jamais imaginer ba Benji Benzema ba on peut bien la puissance na ba on ba René Abiri debi sanga siko ba tout le ko la ba Barezi mais c'est les journalistes le baza témé belé OK yo sozo tout na ninga polémique
to comme na suka émission na biso banani oyo ko remercier et puis ndenge zalaka son numéro à contact pour ça peut pour to yambi lelo pa na biso. Ok, merci beaucoup. Les combattants de la presse, je tiens à remercier Maman Pasteur, Maman Charmante Maswaku. En tout cas, Charmante Maswaku, merci beaucoup, Nayo. Merci beaucoup. Maman Pasteur, si déjà doté les maras déjà. Charmante Maswaku, merci beaucoup, Nayo. Merci beaucoup, na Willy Mouchen Kodi Yamboka. Parce qu'anniversaire n'est le 21 septembre. Un grand merci na bébé Exaucé, na bébé Elena, na bébé Liran, na bébé Janice, na bébé Merdi. Un grand merci na Violette Dinganga. Est-ce que ça qui on a 20 000 euros ezaka na Belgique? Est-ce qu'on a Belgique ou ana? Maman Pasteur Charmante Maswaku. Merci beaucoup de clôturer. Bon numéro de téléphone pour la sous-gestion. Plus 243 84 074 84 13. Ok, normalement, plus 243 84 074 84 13. Maman Pasteur Charmante Maswaku. Position nga yo yebiango. Nga na sopani côté wana. Na côté ndiba penapoli. Merci beaucoup. Merci Wanezalaki ndeko Julien Botalatala oyo toyambaki pour une toute première fois et pas na biso na info plus ngapena aussi sabouité sans kena remercier bao bazala wana kaka pona ko soutenir musalo biso to salaka ya liboso ezali mon papa mon DG Lukman Mudingumba mon vieux Babimboli agence Badem Oversi oyo ezala soki tozui to komisa na porte ndako le vieux conseil qui badi ya Blaise mon vieux papi coach masananga Eric Bikiroge na Saint-Étienne Ravel Boyenga Yamaï Maïnga na Luanda Blanchard Mbumba Magozo Solo la teme to beta kaka po Ozaya Kati Emmanuel Moussafu Korega Y243 consommons congolais les grands couturiers Yannick Youssouf Mamona Joël et puis Richard na Sima Caméra bye. Saki Olingi Otala émission Yakambangu info plus Roro aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus Roro pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka o info plus o tala pe mona info plus.